Salut, bonjour, Nabalandinho Soya. B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble savonne, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Que servir bino et zalaka penza devoir na biso. Voilà les loto yeli biso o ya minene ezali kolekana sur les réseaux sociaux. Nous savons très bien notre maman Alinga, artiste monene ya mboka na biso Congo, une comédienne complet, hein, si je peux dire. C'est une maman qui joue très bien et puis elle donne des conseils oyo baleki o bazo koya na sima mingi o bazo kolanda bazape kozala na voix moko ya malamu. Toyokaki ete tomonaki ngai personnellement na lekanaki na ba live, j'ai vu il y a des gens qui disaient que non maman Alinga zobela basali SOS ba contribuer les ba cotiser ba mbongo, mais bandeko nanga nazotia la biso audio moko famille na ye parce que toyebi maman Alinga azana mwana ye moko ya mobali azana Libreville, c'est un pasteur azape na vie ya pasi penzate vie eza normal. Bandeko wana baye kobeta mbela batika kotambusa sango ya mama Alinga na ndenge ya mabe balobi mama Alinga basengi SOST ndenge communiquer elekanaki na RTNC batiaki numéro bazosenga aide pour na maman Alinga famille na biologique et l'équipe pour dire que baza na SOST maman Alinga azalaka déjà na carte oyo organisation oyo notre première dame maman Denise Niakero Tshisekedi apesa na ba artiste donc association wana nde ezozwa charge ya mama na biso Alinga depuis malade bandaki et puis ici à se rétablir muke kaka ndenge ezalaka bandeko na ye bana na ye balobi totika ko sperger fausse nouvelle. Donc bandeko na ngai yango nga na lobaka soki mutu abengi nga pona information moko na lukaka na kende penza na source pona yeba est-ce que makambu o balobi na ngai ezali ya solo to ezali ya lokuta nazotiela biso audio wana bomeka kolanda bandeko na biso bapeti mbela makasi balobi batika ko tambusa kombo ya mama na bango abelaki malade ya kambangu ndenge biso soto yebi ekendaka malembe mama Alinga azali ko se rétablir petit à petit nzambe akosunga ye akoyoka malamu yango tolobaki pourquoi pas venir partager ceci avec tous les abonnés de B52 la mignonne officielle parce que c'est votre chaîne d'information bopé sarabiso penza bopé sarabiso confiance ya koyaka à chaque fois pour nako informer bino. Abonnez-vous massivement chez B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Nazotia la biso tolbeka kolanda audio wana tous ensemble et to partager audio oyo et comme la bande ko nyonso oyo bazo sala ba live soki bayoki kaka likambo bakoya babandi o esalaki ezongisaki ebandaki esukaki bandeko wana boyoka ngo na bana ya mama na biso Alinga babeleli na mongongo makasi kaka ndenge balobaka soki omoni ndoki belela noki mongongo ava mongongo ekufa babeleli balobi botika kotambusa kombo ya mama Alinga asengi SOST numéro wana pe o bapesaki na RTNC botinda mbongo to bolanda tolanda biso nyonso tu audio ya bana ya mama na biso Alinga nzambe a guérir en tout cas ba bonne guérison maman là où vous êtes et ba bonne rétablissement pour que tout le monde ayo lisusu olenge osepelisaka biso na ba théâtre ba conseil makambo nyonso tu ndenge kaka osalaka nzambe apambola biso tokutani na mbalasima na B52 la mignonne officielle. Comédienne Alinga, eh bien le numéro c'est le 097 9 469 530. Son fils Moïse qui répond. Comme vous voyez, la comédienne Alinga Cyprien, comme on l'appelle, fait une crise d'AVC depuis. Elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore récupéré. Elle a même perdu la parole. Encore toute personne qui voudrait bien l'accompagner.
peut le faire au travers de son numéro qui est tenu par son fils 0979 469 130 qui voudrait soutenir la comédienne Alinga. Eh bien, le numéro c'est les 097 9 469 530. Son fils Moïse qui répond. Comme vous voyez, la comédienne Alinga Cyprias, comme on l'appelle, fait une crise. Bobo Kaka pasteur, moi Nelly Bosso, Naza Awana Gabon. Il s'avère que maman Alinga, maman Belaki, mais Kobela Naye, Tangwa Beli, depuis avant qui malade, Fondation Denise Niakero, et soit qui est en charge. Donc maman a prise en charge par la Fondation Denise Niakero. Donc la Fondation Denise Niakero, soit qui est en charge, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est la première clinique. Donc, prise en charge de la Fondation Denise Niakero. Et tout c'était bien, tous les responsables et la Fondation, qui va suivre maman, qui est na l'hôpital à Malam, ou à Bissika, ou à Kabango. Donc, c'était tout ça s'est bien passé. Et puis, la deuxième fois, Sous, qui est dans le deuxième hôpital, toujours changer qui, non seulement qui est grave, non, c'était pas grave. Mais il fallait toujours qu'on soit maintenant un autre suivi. Dans le suivi, on a essayé qui va être dans le deuxième hôpital, toujours dans le ramener sur le Kamalamou, puis Bazali, toujours dans la Fondation Denise Niakero, pour être ma sur le Kamalamou. Donc, on est sur le Canada, dans Internet, dans YouTube, dans TikTok, dans Instagram, dans miniature, et ça, lokuta, toye koloba, et ça, lokuta. Puis on est sur le Bama, et malinga koufi, et ça, lokuta, malinga akufite. Et ça va profiter na elobamaki na elobamaki et elobami parce que journaliste sur l'obaki wana pe ba ça qui information malamuté parce que moto qui après ça qui information idée na yeto penser de la kini. Donc c'est pourquoi ngai na ye koloba été numéro wana ba pesa qui na internet soit na télévision o na numéro boye bobenga yango te botina pe mbongo na numéro wana T. Et Zali, pour le Koloba était, situation des Zali, le Koloba était, oh, nous se sera mis dans téléphone, oh, bobenga na téléphone, botina mbongo, SOS, malingaza SOST, asa icône monene ya mboka, asa icône mboka, cause à l'abandonner te, asa limboka, ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, à cette biso, à cette biso, à cette union, sobola, mungaza mwana ne liboso. Donc, et on pouvait bien intervenir sur les Kambezali. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Malinga Zamalamu, à sa prise en charge, mais sur qui les Kambezali intervention, Toyambo, Motonini, je pense que groupe Salombo Ezali, tous en contact avec nous, les cas, ok. Donc, nous les Kambanga sauter vite et tant que famille sont courantées. Ouais. Tous à quand même réaliste. Est-ce que pour le sous de Monique Toko quitté, Toko ya na soso ba comédien NTPC, famille Koya et lobike, bossa la boue. Mais au ezaki ko pesa SOS botina numéro, na numéro wana muto tinda mongo na numéro wana te. Biso bana mama li to yebi yango te. Ah, to yebi yango te donc maman santé zo s'améliorer malembe. Omoni Bansu ba olobake to boak maman elle est na internet. To boak elle est na internet te mais to boak ba to ba ya kalanda ko ba filmer maman na état za lango ba publier. Ne to boyaki. Na sens parce que ko garder pe moi dignité ya mutu. Au moins mutu mususu azu bela za mbeto hôpital. Muta filmer ye a publier ye. Et je n'ai pardon. Muta filmer ye a publier ye. Yango biso bana. Yango biso bala mama linga to boya ki batu baya ka ba filma ka mama na sansuala mais to boya ki ola nenga mabete omoni alors moto abimisi makamu wana na internet na numéro aza ndeko na biso auto épargner na kombo alors biso bala mama linga ntake ba yaya na yala biso bienvenue mwana na liboso pasteur aza na Gabon to boyi yango mutati na mbongo na numéro wana te o aza la posa ko sunga mama aleka na ndako akokuta baza kuna na ndako do batina mona numéro wana te bon moi n'est pas mi balé azolo ba poto obima na biso. OK, merci beaucoup Papa Kowe, c'est l'enfant de maman Linga biologique,
mais c'est toute une famille et puis nous tous famille na ebana na ye na kati ya théâtre. Notre souhait zali ke ayo kamalamu elle est déjà prise en charge. Ko sali sakaka ne papa ko wa kolobawa eza mabete mais passer dans l'intimité dans la discrétion. To boye makambuya oye ko pesa na kasi ya caméra parce que mutu nyonso za na compréhension ndenge moko te surtout biso ba congolais to koma ko luka base na isika ko pesa BST. Oui, donc j'avais même pas besoin ya koleka na émission kolobama. C'est par rapport que na monio na live oyo ba makambo nyonso tu ndenge tolobaka mbule betaka pe esilaka. Mutu abelaka pe maladi eyaka pe maladi esilaka. Veut dire maladi eyaka na nzoto mutu eyaka malembe pe eyaka mbangu pe malembe nde esilaka. Ozalaki awa na kini ozalaki bien na mama aussi longtemps ndenge kei ozalaki surpris okake non mama otiki qui est bien mama abeli mais tant que mama aza artiste déjà biso moko ke non tomoni ke non o tokoki kosala pona mama tosali mais tomoni ke non te fondation mama Denise ye moko azwi makambo mama en charge dès le début. Mama belaki mais tout le lo ba ebika ke mama linga beli lelo mais mama depuis belaki ti lelo na ba moi oyo fondation mama Denise ne a supporté makambo nyonso to ti na ndenge mama sori azo se rétablir. Bonjour sikoyo biso moto za surpris to sikuka ote l'équipe à la moi RTNC SOS mama alinga bazo se mbongo wana eza bato oyo bazana besoin ya mbongo na numéro wana botinda ta mbongo te pona biso moko toza na grand frère na biso ya pasteur basengi makambo ya mbongo te botinda mbongo na numéro wana te botinda mbongo na numéro wana te mama azawana aitite pe ezawana si ya problème bakolandela bapapa elombe bazali bapapa masumu bazali bapapa masasi bazali kuna na poto basalongo ya poto ezali mabongo bazali mama babele bazali mama ese veut dire biso mo tozalaki surpris toye kosukuka ka mbala moko balanse numéro ya mama na même attends qu'on lance numéro à Moutoubo comme SOS. Bobi Kaza artiste monene. Il faut quand même avant que tu n'as même pas famille. Bobi Kaza ITP Ezawana. Bobi que tu n'as papa masumu que non. Bota l'information ba bengi biso est to bobi collecte information au Cabo na TV. Directement ba lexi na RTNC. To ke ko ka ba live sisi. Tuna ba zo senga biloko mususu ba tusu ba ko funga. Osanga mama zana bana. Ko kite bino bana na ye o ya mboti na musala théâtre bozali bino moko boyebi ndenge tosalaka baorganisation nyonso ya kosinga bamona oyo baza kati mpasi tosengi na biso eloko te tosengi na biso mbongo te toboyi mpona bato oyo bazwaki soin ya mama dès le début ndenge bazolandela eti lelo eza fondation mama Denise Nyankero nde alandelaka makambo nyonso tu ya baartiste. Un point entrée. Numéro bapesa qui na RTNC. En tout cas, muto sala RRT atinda mbongo na numéro wana. Wana ezimba yi Ramadani nde na confirmé. Ngwa babozo tia makelele ma Denise Nyakeru parce que ça na carte ya santé. Carte ya assurance santé, assurance maladie. Donc aza déjà prise en charge. Soki muto rozana posa ya kosunga. Numéro o batie numéro pour na SOS mama linga famille baboyango famille biologique na famille professionnelle na o biso tozali to boyango. Alors to boyi bato ba se faire berner na sima ya pasi oyo tozali ko traverser parce que to ebike akoyo kamalam. C'est un peu ça. Yango to mataki bana biologique ya mama linga musalabatani na les réalisateurs papa Kowe Michel ba oti ko intervenir ah. Et puis on parlait aussi à Makambo Banyongo. Oh la mignonne. Botita la kina sala mignonne bongoliango zéro. Le bezala kina 10 52 bongoliango na 1.
yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te